Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya bas to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to leki ba 45 ans, ti likolo bana na biso ba koli, ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko. Solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te, okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayo nazoluka mwasi ngayo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo ke bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete, mbote bato balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote la Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, andeko nanga sikoyo nazoyambela bino la danoise oyo akipe makambo etali mabala oyo azako lokela bato bamolongani, ozali mobali, ozali jeune fille, ozali jeune garçon, ozali papa, ozali koko, soko ozoluka libala zala sir ose kozwi molongani na yo à travers la danoise na kanisa nazoyamba ye oye moko aloba na bino ozela nabenga ye. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, la danoise. Vous en madame? Oui, la danoise. Ouais, ezali ngai na sobenga parce que ona sango oyo. Na musala oza osala yango wana na bengi otosolola parce que ezali musala moko vraiment kitoko. Na kanisa oyebi musala ona zolobela. Musala oyo ya kobalisa ya ba kolukela mutu molongani. Oui. Ok. Nalinga tuna yo. Mosala yango bandaki yango bandakala toboni. Merci papa la question na ndenge otuni ngai. Premièrement nazali profeta poke na ba oyo nyonso batembelaka na la danoise na sous les baobab précisément na oyo tozwi initiative tozali kosala tozobenga ngo live together. Et puis na seki merci na papa JP na chaîne na bino ekende liboso na ndenge bozwi temps ya kobenganga mpe kointerrogenga mpe kocontribue un plus na kati ya mosala oyo tozosunga badiaspora. Mosala oyo tobandaki yango na mois ya avril
kaka ya année oyo mais chaîne na biso aussi ezali plus ou moins 2 ans na kati ya YouTube. Ok, en tout cas merci à toi. Bon, na ndenge ozali ko lokela bato ba molongani ozolokela kaka na diaspora to la planète oyo nyonso ou bien na bacontinent nyonso? Merci na question papa na ngai. Vie demande ezali ebele. Pour le moment tozali kosala ngo mpona badiaspora oyo bafandi précisément na 3 continents. Continent ya Amérique, Europe na Océanie. Bato oyo nyonso bazali na continent ya Afrique. Na kati na continent ya Afrique tozozwa ndambu ya Maroc na ndambu ya Afrique du Sud. Maintenant tokoti na continent ya Afrique nyonso te. Si demande ezali ebele tokokoka kosatisfaire bato nyonso te. Donc elingi kolobake bato oyo bazali neti na Congo Brazzaville, na Congo Kinshasa, na Angola, na Kenya bango te? Bango nani tozwi demande na bango te. Okay. Bon, tokoki kosexplike na point wana na sens nini tobandi nao na diaspora. Eza juste parce que tomonaki solitude eza makasi na biso bato tobima libanda ya mboka. Tozali vraiment na bandeko te baplace tozali bato ebele baza bango moko. Et puis bazali na temps te ya koluka soki mwasi ou bien mwasi akutana na mobali suite pe ya malibanga tobetaka mosala tosalaka yango. Et puis bandeko na biso ebele bazokufa na kati ya bandako bango moko baza na bato te yango na tolobaki ide yaki te tosala ngo na diaspora soki tosatisfaire diaspora et puis par rapport tokoki kobima na bandeko na biso oyo ya moko. Mais soki ndeko ya diaspora ye alingi abanda mwasi ya Congo wana eza problème te tokoki toujours kokolabore na bandeko baza kuna mpona baede biso balukela biso basi ya kote kuna bien mibali ya kote kuna. Mais pour le moment c'est juste diaspora moto tozosatisfaire bango. En tout cas mama olobi malamu vraiment esika wana parce que po banda wana na diaspora na modele olobeli et puis na sepeli na oyo opatisi na nsima ndenge olobi ye soki moto ya diaspora asollicite mpe moto ya Congo bokoki kosala effort mpona bango. En tout cas wana mpe ezali malamu po bamisusu balingaka kodeplace te soki ozwili molongani neti na Belgique moko na bango aboyi kodeplace yango wana eza mpe malamu soki akobengisa abengisi. Bon nali kotuna na bato yango oyo ozali kolinga ozwila bamolongani bato ya genre nini bakretien to bato oyo bazali na mbongo ebele? En tout cas merci na question oyo eza question moko kitoko makasi. Papa na biso omoni nde tozosala mosala oyo tozali na discrimination te kote ya bachrétien ou bien bariche. Non, tozali kozwila bato nyonso ezali donc classe sociale nyonso ozala païen ozala magicien ozala chrétien ozala je sais pas quoi que ce soit eloko nde tozanga kolinga te ozala sérieux. Voilà yango nde epuis ozala mobali moko soki toza divorcé ou bien ozali na mwasi te wana nde biso tokoki kozwa yo tokezo mwasi ou bien mwasi oyo bazali sérieux donc totalement libre nde yango eza critère na biso. Mais makambo etikali makambo etali église na yo ou bien rang social na yo wana eza problème na biso te. Yo yaka nde na sérieux puis zala très positive ntango tobenga biso ozoyeba mpe eloko nini yo ekoluka. You turned my house into a home. Thank you, God, for making my overpriced one. Ekoya kotatone te. Donc oza vraiment lobi ke non sikoyo nazolinga nakota na relation moko ya bien ya propre wana olie esika na biso tokoyamba yo maboko poleli. Donc soki na comprendre malamu olobi moto fo azala sérieuse na comportement to azala sérieuse na eloko oyo azoloba olobi ndenge nini? Caractère na ye azala sérieux to na sérieuse na eloko azoloba. Boko papa. Ok
Donc elingi koloba ke moto même soki amelaka nde masanga mais azala sérieuse ne eloko azoloka. Bon papa omoni likolo makambo ya masanga balobi nini eza mpe mabe te. Masanga tolobi te ke eloko nyonso na mokili oyo balobi tout excès nuit. Ezala moto aliaka soki mpe alie mingi akosuka mabe. Donc oyo bamelaka mingi ekozala mabe, oyo mpe atangaka mingi ekozala eloko nyonso soki eza na excès ezalaka kaka bien te. Bon biso tozoluka bato oyo azokomprendre ke soki ameli na masanga na ye me amoni peut-être ke motu nde elobi c'est bon niveau na ngai ekoki problème eza te akolia na ye et tobengaka bango boire modéré parce que biso mono mpe na sule baoba tomelaka mwa ti mwa kafe mwa ji elekaka topot na ndenge na moke te papa. Bon soki toza neti na bandeko mosusu baquestion oyo nazotuna yo en tout cas po ezali réalité ya bato oyo nazalaka na bango. Soki toza neti na bandeko moko ya mwasi asala pendant 5 ans neti na vitrine azokontinue mpe kosala mais aza na besoin azala na molongani po oyo baza baclient baza bato mosusu mais na nzela balingaki te po asalaka mosala wana sikoyo akoki kokomisa mpa na yo aloba mpe ndenge azali eske akozwa molongani. Papa na ngai question tuni ngai nayebi te na korépondre yo ndenge nini me lokwa nzambe apesaka toujours sagesse na intelligence tokokundana mpe tokorépondre nayebi te soki ekosatisfaire bato na biso. Balobi soto aliaka mbuma oyo ekoki na mongoko na ye epuis balobi fo aza makolo mine alandaka nzela te moko. Bon normalement du point de vue mosala na vitrine eza lokola profession eza lokola mosala ya motu. Bon ntango yo koya paka na biso yo kopesa biso bacritère na yo okopesa biso mosala na yo soki motu ye moko mobali asepeli ke aba na mwasi ya ndenge wana azwi yango ndenge ke mosala na ye yango wana parceke bamidele bazwakango lokola mosala bafutelaka ngo mpe taxi na bango wana ekozala problème na biso te kozala problème ya mobali oyo akokutana na ye. Biso tozala na problème te mpona biso tokozango lokwa mosala na ye tokoki kopekisa ye te me mobali oyo akosenga na biso demande oyo biso tokozwa topropose ntango ozi na biso mwasi yango asalaka nini soki toyebi teke asalaka mosala boye soki asete ye bongo biso tokozala na problème te papa. En tout cas mama nasepeli mingi na biyanono ndenge oza koloba namoni vraiment ozali mama moko social ozosala mosala yango na ndenge ya bavantiri te na ndenge ya comédie te. Bon sikoyo nalingi kotuna na état na condition physique ya motu ezosenga ndenge nini parfois azali na loboko moko ekatana to azali handicapé na lokolo to azali baba likambo nini ekokosalama na bato ya bongo. Biso tolobi omutu biso tosalaka bato te motu moko na mokili oyo asala motu azali te epuis balobi motu nyonso nzambe asali azali na molongani na ye azali na motu oyo akolinga ye ndenge ye azaleli. Donc condition physique ezali koampeshe ndeko moko te aya bana biso aloba teke aya kokomisa te eloko tokosenga kaka lobela biso verité ke ngai nazali handicap ou bien ngai nazobela sida ou bien ngai nazalaka asthmatique ou bien ngai nakweyaka maladi ya ndenge yo lobela biso anomali nyonso oyo ezali na nzoto na yo mpona epermettre biso mpo ekosala bacritère na yo epermettre biso ke ntango biso tokokota na action totrouve mobali oyo akoaccepte yo ndenge ozali. Tozali mpe na exemple moyo tokoki kopesa tozalaki na papa na biso azali na age avancé tokoki koloba mwasi na ye te azalaki mpe na handicap tokoloba pei te ye mpe ayelaki biso alobaki mama lukelanga mpe mwasi oyo aza na handicap parce ke nalingi baproblème te na basi oyo baza normal me ngai nayebisaki ye papa okozwa mwasi oyo akoaccepte yo ndenge ozali. Lelo tozoloba boye papa na biso azali na esengo bazosala mariage na bango na mois ya décembre donc toza na limite te papa na ngai ya point de vue physique parce que tosalaka bato te epuis
nzela te. Donc yango wana tokoki kolimite demande na biso mpona point de visibilité ke papa. En tout cas biyanono ezali mpenza biyano moko ya motuya. Bon nalingi koloba boye sikoyo ndenge yo ozoloba toujours na pluriel donc ozoloba biso tokosala bozali bato ebele to ozali kaka yo moko. Merci papa na question wana ngai nalobaka toujours na pluriel. Pourquoi? Parce que nazali mwasi oyo nazali marie nazali na mobali na kati ya ndako asibongaka ngai na mosala nazali kosala mpe azali kocontribue me ye azali na nsima ya kamera amilakisaka te. Nazali mpe na bana oyo basutenaka ngai na mosala oyo. Donc nazali mpe na conseillere na ngai ye bazaka na nsima ya kamera na salue ye en pensant. Me nga moko nde mutu nazokosupervise makambo nyonso. Soki mutu abengi nga akosolola na ngai moko ladanoise mpona akota na systeme ya mosala oyo. Epuis tozali mpe na nzambe na biso oyo akeli likolo na se ye mpe azalaka na biso chaque jour. Yango omoni natambolaka toujours nalobaka nazaba nu biso parce que nazanga moko te même mobali nanga alobi lelo alobwe masolo oyo me nzambe azali nanga donc nakolobaka toujours biso. Bon na kati ya mosala na yo mpo nayebi ke moto nyonso oyo akolinga apesa yo bainformation na ye oyo azoluka molongani akolinga discrétion ezala vraiment makasi badone na ye masolo na ye obomba yango makasi. Eske oza sire soki moto alobeli yo makambo na ye okobomba yango malamu to ndenge nini? Papa azokaki kote discrétion nazogarantir bato nyonso babengana oyo babengaka discrétion ezali 100% eza total. Tozali kobomba badone wana vraiment ndenge bato oyo bagouvernement babombaka badata na biso baprivé. Donc tozali mpenza kogarantir bango tokopiblie jamais badone na bango tokopiblie jamais bafoto na bango. Mais bango oyo bazoya bango mpe bazala na esprit wana ke ntango bazoya mpe bana biso bazala mpe na discrétion na ndenge na bango parce que toza na baetape moko boye tosalaka oyo ezaki moye toexplike yango na publike eza te soko otie tokoyoka ko papa parce que bato bakoki kotriche mosala oyo soki na bimisi baetape wana tomonake mosala ekobeba parce ebele bakolinga bakopie kolia tokobima ekozala bien te. Mais soki motu ye moko aye akoyeba baetape oyo ndenge tolekisaka akomonake mosala oyo eza sérieux epuis discrétion ezali vraiment total. Eza vraiment total. Mais nakofungola un parenthèse moko ya moke nazoki bato mosusu babendaki balingaki kesi yango to banda kopiblie bafoto bakombo bato ndenge bamindele basalaka. Alors eza na culture na biso te eza eloko moko boye eyeli kisika na culture na biso eza lokola choc baide oyo bato bakongole mpe ti lelo bazokomprendre te ebele mpe bazokomprendre ezai te comment na concevoir likambo oyo alors ke balobi na eloko nyonso balobi ezaka toujours na tevi nango. Voilà donc yango biso tobandi yango baya na bango vraiment discrétion eza totale. Nazomona kaza mpe na ntango wana te ya kopiblie badonya bato makambo ya bato vraiment naza na ntango wana te. Deja ngai moko na vi nanga nakomi kote prive na makambo ebele mpona nasatisfaire pepe nanga na demande bazobenga alors je ne dois pas natia lisusu ezala te nabanda kopiblie bato vraiment papa non eza na discrétion totale bapesa biso confiance baoyo deja basi bazwi bakolongani na bango epa na biso baza siko kosepela baza koenjoy basoki bayoki nga bakokomprendre epuis na kosenga bato mosusu batémoignaka mpe ekozalaka bien mpona toujours kosunga bapepe oyo babangaka parce que onaka toujours deja oyo babangaka nazala toujours na demande so moto abengi nga azobanga ola danoise okoenregistre voi na ngai ola danoise babangaka nayesaka bango kobanga te epuis nayesaka bato nyonso soki oye na kobanga omie kobenga
kobenga te parce que atoko ozoya kozala na confiance na yo moko et puis ezala mpe na confiance na ngai donc c'est ça. Bon, na mosala monene oyo ya kitoko osalaka boye mpo namoni nga nazondimela yo na ndenge ozoloba mpo na ndenge ozoloba yango ozoloba na ndenge moko vraiment ya bien. Bon, nalingi natuna sikoyo na mosala monene oyo ozosala bafutaka yo to lifuti na yo ezali nini? Papa, réponse wana ezali vraiment moyen tolobango na ndenge ya réseau eza te. Bango baya yo benga ntango yo kobenga nde okoyeba ndenge nini ezoleka. Baya boya ndele parce que eloko na koloba te inscription eza nango ofele. Ok, sikoyo nena loba boye ebandi na age nini oyo bakoki koluka molongani esuki mpe na age nini? Tozobanda na age ya 18 ans ntango moto akomi déjà mature et puis age ya kosukela ezali te. Donc à partir ya 18 ans si taseke ntango kaka ozovivre quand ozomona kozali yo moko oki okomi preke obala atuka obengi biso soko lingi kobiso ete na biso tokota masolo na yo tokoti na biso. Sikoyo bato oyo bakoya mingi mpona koluka lokola bakoya na bato moko bakoya koluka relation moko sérieuse elingi koloba fo baluka kaka mariage to bakokoluka mpe kicopinage. Bon, vraiment na débat nde oza na zwi etele fixe na bango ezali mariage. Bon, lokola mariage elekaka toujours nanu na fiançaille d'abord to bananu nazolobaka neti copinage okei na fiançaille et puis boye kobalana mais normalement naza na demande oti te balobi ke nga naye koluka copain obe naye koluka copine nde naye koluka ami ebele bazoya po. Season X is here, and the world is destabilizing fast. But don't worry, that means there are mariage. Et puis baza ebele bazoya bazali bato oyo mpe basi babalaka me badikusa. Donc baza na batia wana lisusu te bamemaka kicopinage banini te. Baza na tiaka ke basololi bia batie basolo na bango na mesa et puis babalani na bango alekake na bango epa bapasteur babélir bango. Non, mama nga soki nalobi ke copinage nalobi na ndenge ke ndenge tomonaka mingi soki tolandi neti ezalaka na mboka Belgique okomona mwasi na mobali baza copain copinage mais babimaka neti mwasi na mobali mais bavandaka ndako moko te pendant 10 ans mais baza toujours ensemble wana babengaka bango bacopain copine parce que mobali avandaka parfois na Liège mwasi avandaka na Bruxelles bamonanaka par mois au moins 4 fois mais basali mpe 10 ans. Yango natuni soki bamisusu bazoluka relation sérieuse na ndenge ya kicopinage ya moto na bongo yo ozalaka pa na yo nga pa na nga mais toza na relation soki bakoki to toluka. Ok papa na ngai wana ekozala problème ya demande na bango bongo na ndenge bakosololela biso tozaka canal oyo tozokutisa bango tozaka lokola nzela tozaka lokola place ya fete tozaka lokola place ya train tozaka place neti place ya marché biso ezaka ke tokutisi bino boza na bacritère na bino tokutisi bino moko bokoyeba kodevelope soki bolingi bomemela ngo na modele wana soki bomoni ke na modele wana nde bokozonga na solitude soki bomoni ke na modele wana nde bokozala bien biso eza susi na biso te omoni tokoki kokota te togere bango ndenge nini bango bakomemela relation na bango te soki bango bamoni ke mwasi akotikaka na Liège mobali akozala kisi na Bruxelles wana ekozala problème na bango moko biso l'essentiel totie bango na contact bongo bango bakoyeba ndenge nini place bakokata parce que naza na exemple mosusu mwasi azali na Australie mobali aza awa na Angleterre bango moko babandi kosolola sikoyo bayebi soki mobali moto akokende na Australie obien mwasi moto akolia awa wana ekozala problème na bango voilà. Ouais, mama nga na comprendre réponse na yo mais motuna onga na tuni ezalaki parce que eloko wana na Europe wa na diaspora epasaka mingi vraiment na Belgique bato nyonso oyo bazolanda biso ya Belgique
balobi papa ndenge azoloba bongo eza ya solo parce que nga moko nayebi déjà basi mosusu baza bongo azoluka relation sérieuse ya congolaise mpe akomisa ou bien na basite ya mindele alobi bien azoluka relation sérieuse mais ya copinage parce que na Belgique vi wana en tout cas mingi oyo bakabwana to babota atikala kobana te bamesana na vi wana parce que na Belgique basi ebele toloba yango mingi bazali vraiment libre ke mibali yango monaka mobali moko akokozala ntango mosusu na 4 basi yango na tuni likambo. Merci papa na ngai kote na toto litokota ntango mpe ezali tolongisa confiance ya bamama ebele obe ya bapapa ebele na kati ya diaspora. Normalement relation wana ezali mabe makasi tokoki koaccepte yango te mais lokola peuple ekokutaka na ye libre tokela mboka démocratie yango nomoni moyen tobeta tete kote wana ezala te mais soki nalingi nalata sikoyo kazaka na ngai ya sule baoba namba wana ladanoise wana na koloba boye na korepondre na bipapa ngai naseptaka yango te ke mobali azala na nord mwasi azala na sud parce que balobi ce n'est pas bien que l'homme soit seul donc balobi mpe que la femme doit suivre son mari partout comment yo kanda na liège mobali avanda na Bruxelles wana eza libala te tromperie ekozala aire nyonso yango ozomona to ya sida ezali koaugmente to ya bape APC ezali koaugmente parce que yo oyebi te mobali na yo na liège soka kosala makambo nini oyebi te mpeke mwasi na yo na ndako atika osala makambo nini mpona bapota ya nzoto papa ntango eyaka epesaka signe te ekoki koya ntango nyonso tu alors ntango yo oyebi pota. People think that plants are hard work, but it doesn't have to be this way. Introducing Patch. En tout cas mama na sepeli na ndengi ozongiselinga liyano oyo mais to ndenge na lobi na yo ndenge yo lobi en tout cas ezali vraiment ndenge wana sikoyo onga na lobeli ya Belgique wana ezalaka kaka kamoko spécial yango omonaka na kanisa yo moko pe oyokaka babengaka Belgique Lola batu babengaka ngo Lola ezali mibali basi ya batu baza vraiment na problème te mais basi nde baleki ebele yango wana makambo ebele esalamaka nde na mibali o basi ata sali nyonso azala na mobali me na Belgique ezalaka likambo yango monaka basi ya Belgique akoki kokomisa azoluka libala me aza ntango mosusu na chance te ya kozwa mobali avanda vraiment na ndako na ye yango bamesa na motedu na modele wana donc eza différent na bamboka ebele na diaspora Belgique nayebi vraiment te soki likambo nini elekaka kuna me ezali bongo soki otali mpe bachroniqueur na bachroniqueuse oyo baza na Angleterre neti yo oza na mobali
azali Hollande bachroniqueur na bachroniqueuse ya Belgique même azali ma sœur to mama pasteur okomona avandaka toujours ye moko soki na bafete okomona basi nyonso otuni bango wapi mobali no alobi na na mobali mais aza na fete mosusu to aza na ndako na ye. Donc Belgique vraiment ezali kamoko différent na diaspora mobimba yango moni mibali babengaka yango Lola mais na sepeli na réponse oza na raison depuis naza na bademande ya ebele ya basi ya Belgique mais mibali na bango mpenza baza kobenga te je crois mpona situation wana nasepeli mingi koyoka réponse na question na yo mpe kolikola yango epesinga mpe réponse na mituna na bandeki komituna ebele mpona nini mibali ya Belgique bazali kobenga te nzoka baza na situation wana nzambe mpenza asunga mpona situation wana ezala aboli. En tout cas na sepeli mingi mama soko oza na makambo ya kobakisa okoki kobakisa mpo olobi vraiment kitoko na ndenge ya kosakana te mpe nimero na yo yango wana ezali affiché na tableau na biso mpona bandeko nyonso oyo balingi bolingo ya sérieux bakozwa yango epai na yo mponga naza na confiance na yo. mpona kosukisa vraiment nasengi merci ebele papa na ngai na ndenge koyambi ngai na kati ya chaine monene oyo na yo vraiment nasepeli makasi nazali kaka kosenga na bato boya ebele na live together na nimero na ngai ya 0044 74 59 62 52 17 boya ebele nayambaka du lundi à vendredi après 15 heures et puis samedi ezalaka après 6 heures de 10 heures à 23 heures bajour mosusu ezalaka après 15 heures à 23 heures alors boya ebele pour le moment naza na projet ya 6 semaines na kotonga kosalaka ti le 5 septembre donc nazali wana nazoyamba de 6 heures à 23 heures boya ebele boya kokomisa yaka kozwa molongani na yo ya serie yaka kozwa mobali na yo ya yo moko tala kaka kozwaka bamibali ya bato bafundisaka yo na nzela kozoyeba rd mobali ya koya na ndako te vraiment mama yaka aozwa mobali na yo ya yo moko papa yaka aozwa mwasi na yo ya yo moko mais oya kaka na positivité et puis yaka na vérité vraiment papa na sepeli mingi bamote ebele et puis bato nyonso bakoyoka bongo ya diadoise bosabone mpe ebele na chaîne ya papa na biso et puis bopartage émission oyo ekota na diaspora mobimba mpona to vraiment tosunga communauté na biso merci papa na ngai. En tout cas merci mingi mama merci na kanisa tosukisi awa otikala malamu vraiment. Ok merci bye bye. Ok bye.